Gina wilayes. Gina wilayes. Kisi Gina yes. Aya tumalikanu kabla yes. Kiumika pili lamu magapanda oh liberation. Gina wilayes. Gina wilayes. Excusez, patron. Excusez. Quoi? Excusez, hein. On a connu qu'on soit moto, s'il vous plaît. Bonjour. Merci. Okay. Ça va. Très gentil. Donc, où est inspecteur ou à côté Sika? Ah, il était. Oh? Mais il m'a remplacé à Zaki na place. Tu vas chez quoi il était? Mais ngam no yebsa yo. Wala za une autre mukete. Mais pas na mbongo to ko ya muke o mona. Na mikolo muke ka libumoye. Ah. Yende donc azo simba makambo ya nyoso tu ye. Ngana yebi ngam no yebsa. Bonjour. Vous êtes banga? Yaka. Ah! Vous êtes qui dans Brazzaville? Oui. On a qui une fois dans Brazzaville. Au moni grand marché Didier Son. Ouais. Na Simawana lycée Chaminade. Ouais. Yom to zatambo souvent na monsieur Milandou. Voilà, Zangai. Ah! Na ebioko na bosanité longi na mona très bien. Nazalaki secrétaire naye. Ah! Osaninya. Bon, ça fait un bout de temps que naza awa na Chinsansa. Bon, musala pe zadite. Yango moni naza kuyunga kaka tuza kuluka esika nyenye bako kaze biso. Ah bon? Alors ça tombe bien. Hein? Biso toye awa tozo qui est un hôtel de ville hein. Pour tos autorisations, tozo font la compagnie mo awa. Alors on a une chance hein, nzamba zana yo. Ça tombe bien. Maman zo kombone na adresse. Ouais. Ah! C'est qui le nom? Mbujima Ikanang. Mbujima Ikanang. Mais kuna bayeba mingi na kombo ya des moutons. Des moutons hein? Ça va. Comment? Ngana za na avenue Chisaku. Kinsaku? Numéro 20 na Lemba terminus. Ah bon? Mais sikoyo moni lokola misale komi pashe ya pubu na ngai buyebi matete. Matete oui très bien. Bon wenza ya tom. Oui. Au na maison de peinture son. Soki bukumi kaka wana butuni Sœur Marie Sandoka. Hein? Na kendaka mingi wana kulekisa ku edeye na mwa misala mususu. Bon disons au lieu aya une adresse na yo, aya kotikela yo maloba wana. Bon là vraiment na zalaka na tongo chimpo kwa nyonso na zalaka kaka wana. Ah bon? Ça va, merci. Voilà. En tout cas, ok, madame. Tokobengo, on a temps opportun. Ça va. Ça va, merci. Hein? Et yo. Très gentil. Au revoir. Ciao. Okay. Ciao. Nebi ki bolinga la bino ngate bolinga ngate na katenda ko. Est-ce que mkene ki malo kanga bisaka nga bela kei. Bon luka ngate na katenda ko. So bolabi opimeli nga biloko ngani mwete, oskara liaga minga na liaga mkie. Na ko longwa na okende. Na okende boluka ngaite.
Et puis, si tu as ton homme, tout est dans la tête, attends, mais à combien, la bottine dans la tête, non, aucun des cas, si nous non, aucun des cas, le bio, la bolinga, la catane, la bolinga, la tête. Non, mais la poison, la mais la poison, la catane, non, mais les poison, la course, ma bosse, et n'inga, et si nous oyo wana yo okoloba wana ina letali na meli ngani nalingi namona yo okomela mama na komela mama bino ngati bolinga ngata katenda ko ngana komela ka po so bolinga nga besi na kangi bisaka na ngana ke ina kina ko yenga na ko mata fazer pa moi mama na boy na motindo pe ya ko ba kolinga yo nde ko mosalo si sa to wana tu o sauter ba kolinga modele ni na kate basilisa o bakombo nyonso soko okoleka sotage ye wana akoleka kimalumalu be yo mama mwese yaka boyo Vous avez tellement été au monde en Andéni, vous avez tout là. Vous avez tellement été au monde en Andéni. Vous avez le pont au monde, le pont au monde et la balabala. Autant pour le pour mi bali ba mona yo. Mo bali akomona yo mosalo yebito ko sala. Akosala mo mosala. Akokwela mo mosala. Mpasi e mwana nga sanze kayate. Boyete mama. Ibija. Ma boyete nini on attend c'est musette faut plus mélanger blanc au lia. Faut plus mélanger blanc. Yenga. Na yuki nyoso ibulubi hein? Visa. Papa. Di. Donc yo siko yo kuma ndako yo mukuma siko yo mukonzi ndako yo. Mama bila zabona suka po bondela, ngami bondela, bila weka tayo mu. Mwana suko wapi ba bonde? Wane yaka le temps passé. Oh basaka ko bonde ya bana suka. Bonde. Yaka sa esabwa. Bese ko yo ba bonde ya mana nsuka. Soki na bondeli yo mama ipo na bola mona. Soki na bondeli yo na kondulu yo nelele. Mpo yo mosalo yo wana bijo yebi eloko te. Na bondela yo na sombela ko elamba te. Bilamba yo ko uta poto bino bato na ndeko na poto ba ko tinda mama. Boni na ngaboy. Mama ça la peine justice, tu vas te bilo pesa ga Oscar ebele. Wala wala bale we. Ba pesa kana? Ma pesa ya Oscar ebele. Awo yaka mingi yamona mwasite. Asa kuluba. Oye yaka mingi yo yenani. Yamona mwasite? Na kamo. Di. Yo na moni banda pe ukomi na ndako yo. Ukomi doki yo na yo. Bamuna yo na pati kiloti. Na ba ministre po yo ba zipi bakata. Ali kaka yo. Ali ukomi pe ko mutu likolo. Otinde emo mosala mokebo alinga te pia. Ye wana. Oyo uza kusala na kuluba na yo boy. Keba. Uza kuluba baza kudinga yote na kutinda yo kukeni na mboka. Yo, ukeni kusala bilangu. Mambo yake na hata kifaze kina ngambo. Ukeni kifaze na mboka na lubi kukeni na mboka. Koma. Uza kuyesu ko ibamuna kakake yonde mutu luba kana katanda ko yo. Visa kebe. Adomina ngate. Nga mwana domina ngate bicha ngate. Yo bando okoma kotambola na kamarade na wana edite. Mwana na yane. Yende nga edite wana na ako kanela ye. Saka kaka basobi kono se edite soka temi na barabara kuna stoya. Yo wana vitoli mwetsui loko asonto. Yo jela. Yo kukende mboka na lubi yo kukende mboka. Uzana likamo. Uzana likamo. Petit coup de bon va conseiller nga ba ona neli manze ba ba za ba bien. Et pas ba ba sala musala. Neli alata kabeteni na zipe wana oko ba conseiller kayo. Appelez venez faire na yese. Ya kutsala. Fosa na lesipeki na mama na yo. Mama na yo bino mbele kuzaba na basi hao. Nani kusala musala? Fo kusala musala ni yo siko ikomi ko mwana kaka le yo na yo Etali siko ya leo sikare kena kusalile kabino. Ngala sala ya ngafuai. Ni yeso batu ba ko ba bo msaba fuai na ba mo. Di. Ay, lungo. Kende soko kende wapi? Mela pozo ngo kufa ngo. Mela pozo kaniso iba mela yangu bazonga na mukilio yo. Otana nyangu. Otana. Papa mo otana. Kende soko kende wapi? Otana. Hata yote kwa nani? Television kutubatala kama ngomo. Batala yote. Yo ni ngosaka nanga ya, osananga. Di kali metika yende. Soko lali ya lelo. Di. La ngala zangati. Okusala mpe yote ko. Tika ye. Oscar, ngana zona sima. Papa, the yaga na zama songo to solo. Nana masolo to solo. So bo sa baje na bilo awa, bota nga komo na ngafantoma. Na bilo ko ngani na sepela na ngoti. Wale baje. Bano iweza kusala uzabu baje. Kebe. Nani iweza kusala sina ndako nani? Nani? Solo bi yende soka sali shit papa. Kansuku iweza kusala baje kusala na bino. Kebe. Nani iweza kusala sina? Nani? 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 Nani?
ti luba ngana na mulungu ina sa kuyuka na keni kusokola ka libela ani toke inoki nanga loba boye eza nango mpe problème ya grave te eza problème moko eza tape normal nde omonanga awa papa esi nakoli nako mokolo mwana soko omoni ngai yango navandi boye na motu moko baboule ezoyelanga donc nde nako kosunga famille donc akosakana te yo donc eloko ezosalanga boye eza nini makanisi elakisi ke nakoli il faut naluka koluka ngo nakoluka ngo te bisika moko te naotala mpe liboso donc idéologie naza nango na minute o papa il faut nakoma ti Afrique du Sud mpe naa na kondima ekosala zala na kondima okobikisa moko ya ye wana azalaki ati amoni mpasi na famille tout ça ti ye wana akenda na et pourquoi pas ngai eza eloko moko don eza eloko ya famille luba mposa na yo eza nini eza don eza nini ndenge naloba poli omoi na mbongo oyo atindaki wana ya mbongo atinda po tosombela lupango mbongo oyo ati kanisa atindaki po basombele lupango est ce que nga ndenge eza wana il faut nakende quand même il faut nakoma mpona kokende nde luba okende tokosola ngo calmement problème eza te mais botya espoir na ngai na motu moko donc ya baidéologie kitoko trop oyeba kaka kekende non en tout cas il faut nakoma mpe nakokoma tya na motu noke non il faut nakoma poto il faut nakoma Afrique du Sud sikoyo na mbongo batindi ya nalobi eloko te tozosomba nde lupango eza ya lupango tokosomba lupango fo okende putu meme pantolo mitano yatindelaki nga wana kombe eza ya sieri nakuteka yango ali naluki mwa ndambo nga nakokonte na mbongo wayaya te nga nakoluka na marke na nga mpe nakende awi c'était mboni nde eza malamu nde yango wana moke moke oyo oza nango mpe ozosunga na yo nete na minito nde naza boye naa na besoin ti bamelaki ti sikoyo bapesinga te kosunga ngo yango wana ti papa nameliti te nameliti te depuis longe yango bango viza na swani seku na ntongo awa etikali songa na tikeli nanga kolia ifali yango kosungaka ta moke okopesa nga na somba lipa boye nazwi yango na bombi yango mabe eza te ere ekoma liboke boye mba na puti tike na ke na nga okende mputu okende mputu nalobi na yo tia kondima okobikisama okende mputu oyo nga nayebisi yo tia na mutu na yo eza likambo te ko nini non okende mputu problème eza te oya kotungisa mutu na yo pamba yo moto ozali moto ya mayele totiaka yo mpe motema oscar kubanga te yaye na yo na mputu wana ndenge akenda ndenge tokusolola na ye soki ye mwai aza na mosala nani bandi kufutama te yo mbala moko mbongo wana eza kopi na yatindaki nasombela ye lupango nakosombela ye lupango wana kutu lipango problème eza te nga alobi nde makambisi na ngai eza bongo botala motu na biloke nga antuka ifo nakoma oui na okende mputu mingi akuluba eza te soki kamaladi na ngai babu mundiala oyo yangabe oyo yaka mingi soki ayebi bana ye tata za kusokola po mulungi ileki ukende mputu zala na kondima kubikisa mputu Chérie, à quoi mon ken? Oh, ok, ouais. Réunion, après-midi sur réunion? Non, réunion c'est le kaki. Bon. Réunion c'est le kaki. Bon, ok. Nakeka bako samsala. Réunion les gars, vous savez matin? Quand tu rendais réunion, quand tu rendais les réunions les kaki très bien. Très bien, tu as un ministre, ouais. Tu as un ministre, il y a justice. Le ministre Garde des Sceaux, vraiment, c'était très bien passé. Il y a Mati, hein? Mati promotion, mais oui. Gloire à Dieu. Oui, nous avons ça là. A comme inspecteur principal. Elle a chargé à l'opération. Ah là bon? Comment on est, hein? Au Sambela. Papa Wana. Ah, tu as Papa Mathieu, donc ce que mon état de vue, il faut que je moto. Musala en tout cas. Ah, il y a Sambela trop. Nako Sambela. Et là, il y a Sambela. Eh? Il y a Gradi Mounene. Maman, elle a dit que elle a Nini.
apesa onini kasi ya mamatite mosala matite sikoyo ye mo mongwe alakaki nga alakaki yo nini akinga super ye mpenza soki alaki apesaka oyebi yango apesanga ti okozwa petit problème joe oui chéri en tout cas likaka mwa mosala oyo luki nanga na solution ko papa nalembi mwana mosala oyo obika osala eloko moko te donc sikoyo change ye mpo ngai moko ndimi nazosala mosala na ndako lilamba ngai moko omoni mokwana ndenge abebisaki elamba no pembe donc moyen te mandoli nayebisaki ngai baza na mwana moko me mwana yango nde aza nini baza nde mosika le problème nde baza mosika bon chéri makambo mwana mosala nda totala yango lere na koya ozokende boye po mbongo na ngai nayebisaki bongo naboyi mama mpo nini yo ozalaka presse boye tisanga na mbongo nakende obiki mimi azovoyage ah bon akokende mboka nini azokeka dubai te ayebisaki nga kutu abi na ngai oki osala makolo kuna na salon na ye ye kosala ngai bamakolo apesa ngai bachemise te bapantalon te kosala ngai bamakolo na ye wana charlie mpe apesaki mbote ça va azoke kuna salon mimi okutanga te ça va assez soir na oya na poka ata bise te yo komo change C'est normal. Si on va faire ça, alors Zambe asepeli atiro boko za mapamboli. ndayebisaka yo te il faut kokwala na nzambe nzambe makambo nayebisa koya oyebike nalalaki ya mati vision na ngai namona omoike ekokisami do naloti mpenza ko toza na esengo moko to ondie na paradis ntango ozoyebisanga ke okomi mokonzi na mosala donc joi oyo naza nango mais obosanaki eloko moko station na pesi yo ata 10 chéri Attends, mon non, là, tu exagères, chérie. mais baninga basala bo moninga apeso fils azosepelisi ye peti Mon problème est ça, na mosala eza première expérience. Expérience ezaki nanga makasi nakoki komata nyonso eyaka na nzambe. Tout vient de Dieu. Ti oyo ozwaki libala oyo fandi mpa na nga awa eza nzambe. Ti ozwi bana mibale otindi bakende otanga na poto nyonso wana c'est notre bon Dieu qui a voulu. Nzambe asali yango na nini ndenge ntongo nyonso tozosambela et pourquoi toza kosambela alors akoki kotika biso te. Non, Dieu ne peut pas nous abandonner. Atikaka bana na ye te. yango omonaka ya mate nakonseyaka o chaque fois mosala eza tata mosala eza mama donc zwa mosala mpena donc eloko oyo do lingango na kati ya motema ndenge olingaka nzambe awa olingaka mosala no mingi omoi lelo plaisir nga nazoka lelo bato bakopesa nga respect bakobenga nga mwasi ya mokonzi oyo respectaka mosala okóma papa na ngai okóma mama na ngai soki obebisi mosala okómi na pasi nga mpe nayoki pasi awa ekomi boye nasepeli. Allô? Oui? Oui? Ah. Oui? Bazobi malelo? Bon, sikoyo balobi so babibi wana bakiraka. Mbala moko kuna? Ah. Ah, d'accord. Bakende mbala moko, hein? Bon, ça va, ok. Ça va, ok. Ça va. Oui? Bon, comment na parquet? Mon avocat na ye? Yebisaye, oui, oui. Ah, comment mon avocat? Yebisaye, na kotinda commandant? Oui, commandant. Jomas. Ba solo là. Bon, bako libéré à Talobi, y a pas de problème. Ça va.
Oui, j'ai signé, oui. Ok, bon. Ça va, Nazoya? Nalia Nano. Nalia Nazoya. Ça va, ok. Ça va. Nous sommes sous. Hein? Nous sommes sous. Ah, non, non. C'est qui? Dis Nazana. Il y a quoi pour la porte? Qui m'a rappelé moi en bangoute? Et puis, le moko avant nos côtes à cachot. Mais c'est ça? Hein? Oh! La demolition. Hein? Bon, le bibou. Ah, le transport en vrai a passé. Ah bon? Boy wana ikana ninga yona ka dossier musa. Ah oui, c'est ça. Ah, tika. Makasi eza na mama oyo. Makasi. Musala, mutu alinga musala fa za na courage. Maman Chaco. Ça va? Bon. Bien maman. Bon calme. Melhor. Na utika kuna na pivote. Dossier moko yakita sima na yo penza mbango ba uti na ministère. Alors yango il fallait na ya mbango na kupesa yango. Uti na ministère? Balobi nini? Ah balobi ka yo étudiant vraiment sérieux mais ce dossier moko ezali très sérieux. Justement babenga yawa. Babenga balobi problème de dossier. Ah ba so ibisi hein. Balobi makamanga ba combien on a journal? Na yena journal yango makamanga nyoso. Na visa 2000? Ah ça va. Yo zonga nango. Azonga nango. Na FC ba déjà nazo yanga moko. Ah ozoya. Ah nazo ya. Hein? Nazo ya boni na butu mosaleza? Eh ba ibisi eza signalé que na butu lelo il faut ça la ti butu parce que musala moko makasi ça na butu. C'est ça butu. Ça va? Yo ozozonga na bureau bio osa misa o continuer ba. Na nele kana na ndako kwa na tika moi eloko mona. Après si ma ozonga msala. D'accord, ça préparer équipe alors, il ça na commandant. Donc je me prépare pour na comment et pas na bango kuna. Pour na zo toujours à disposition msus pour na nini. Maintenant me kakulia non. Bien chef. Hein? D'accord? Ça va OK. Bon, OK, madame moi. Maman tu merci. Bon, chérie, viens. Faut bien. Bon, nazo ya kolanda. Ah. Pour bien, c'est là tout le monde. Monde. Oui. Quoi, du message. C'est là tout le monde. Qu'est-ce que ça fait? Non, ça est. Oh, oui, là. Nous avons bon, oui. On a un problème anniversaire. Luka va vendre déjà. Va vendre, hein? Ah. Somba, soupe na zongi bon. Sommelanga pouvoir. Pourquoi? Ah. Oya Madilou. Ça va. Ça va? On a pour mikolo, kobina mikolo, je vais voir bien. Ça va? Ça va. D'accord. Au revoir. Joe. Ça va? Forme, les autres sont yakate. Oh, mais nakoki koya te ndenge nini place natiki chéri motema mpe lisulu kwani
na belle oso ya solo te lobi oyete po bon omoni ngaza ferré wana efotaka wana motu na monde bafaire tant mpenza to mpo na kisheri ofozelaka nga kaka ebi te wana eza kobetisa moninga motema ebile o nalai te butu momba nazotangaka batoli nakomotanga batoli konaka te wana eza mabe oyebi nazalaki naza associe na baentreprise ebele awa napesi mbongo il faut nayebaka baaction nanga ndenge ezomarché alors moi nde mosu naye koreve ah non eza deya tard nakutaki na charité en tout cas oexcuse nga so ozo efosi na oyo mama kutu mama atango azesanga yo ozalaka ndenge so mobali no aye te okomi susi nameli kutu ti te susi moye te papa meno nga nayebisaki yo problème ate naya te oza disposé ya komela te awa naza mpe na basocie mosusu bazali awa okokoma na super bon prix numéro 2 okutani na gmt oyebisi ye ke non nga naza fiancé ya josco nayebisa ye ayebi deja sikoyo amona okomona soki olobika motema ngai okozwa baboite okozwa mbongo ndenge oliki eza problème na nga te kasi fala olobanga nga bien yo explikaka nga bien te fala oexplike nga ke un te nakende na de nakende ozwango ndenge nakende bosiko yo explike nga te nokeka bongo yango eza mibale bon omoni eza makambo nyonso tu fo oyebaka te nga aza ferré quand même nakoki olobaka mpa apanda te tata oui mama uyaki kala nayebi kala ndenge ni mavimbi oui ça va nazali kotokisa mwa kafe na ngai kuna kanti banda natiaki wana motima aza kokipe te oyo otiki eloko mamanga na okipe ndeni okende na wapi yango kasi mayu yalobaki nakende kozwa nsaki ya fufu mpona kendeki te nakomi kuna mpe oyo azali na nganda na ye kuna nakenda kazamari wana nakuti nanga mpe ye te yango nazoyaka namema ya kafe ikufi vanda moke mama naza na mposa tosoloki na ngai mama oeskize nga nde navandisi yo nde nazali awa mikolo ole ya mosusu omonanga te mama misala eza mwa mingi omoi neti le mosunga na komonana te nakozala na johannesburg toza na conférence kuna ya bahomme d'affaires omoni ndenge naza na mwasi na nga motema ye mpe sheri na ngai ya motema lisusu epuis ngai ndenge ozomona nga mama naza motu monene alors mwasi na ngai nalingi te na absence na nga kotambola pambapamba totambolaka ndenge te yoyoka kokuta ye na ndako en tout cas wana nalingaki nayebisa yo moko mama oyoka nga na matoi mpenza nazolobela ngai moko naza motu monene o mboka ezotia maposa epai na biso alors mwasi na ngai discrétion mpe ezala mpona mwasi na ngai nakokende nakoya nazomibongisa fete ya monene kosalama mpona mwasi na mitema na bino ekita nazwi badisposition nyonso oyo likambo ya mbongo na absence na ngai nalakisi ye baplace nyonso tu oyo asengeli akeye azwi mbongo epuis soko problème ezali bobengi nga directement kobenga yo ndenge nini nayebisi ye nyonso ayebi place nini nakokende kobenga ngai ozwa ngai tata nanso olobilinga na yuki na ngai kanti tate soko otiki eloko ewumidi yo moko yibi ngai nazali awa boye batata mwasi na ye baza kokanisa sina di mbongo lokola yo oza kowumisa ye ifo kowumisaka te fongo baza kotuna balobi tata wana na lazi wana azali na mwasi te nayibisaki ye nga nalobi wana nakoyiba ndenge nini kanti tata mwasi na ye omango aza koloba mingi na mombele alobi aza kodinga te esala bakefiance aye mosusu esalaka okomona kutu mosusu baza kosala si babengaka ndeni 6 ans ube 6 mois kasi bino nokomi kolikisa yango wana mpe lokola mpe lelo nalobi ndenge wana kosala makasi kende kopesa mbongo na mombele epai tata mwasi omango mama olobi bien mama ebongo mbongo mpenza basingaka mbala moko bona mbangu kabona motema mama aza na raison oloni manga na yo il faut lia mbuma mama nga nde nazali awa eza problème ya mbongo te mpo mbongo mama ezali nango bandako mpe ezali nango soki okoti meme na ndako nanga okokamwa mais pourquoi nabali te nalingaki te mama lelo nabali lobi na divorce yango lomoni nazali koluka mwasi oyo akoki na valeur oyo ya ngai mwasi oyo azali donc omoi ndenge bible elobi ozwi okutani na mwasi ozwi bomengo donc celui qui trouve la femme trouve le bonheur
naza si motema donc na kitoko ya ye na moni vraiment que non mama naza à l'aise nakanisi bo ocomprendre nga place wana na yuki na ngai ezalaka kaka ndenge wana kanti tata batata mosi bazala calme basala kaka facture nazala problème te atasala nokoya kubumisa ngai baza kuluba mingi balobi nga na biakamako nakei nanu kuna natala kafe wana kanti tata kafe mama avant nabima nazokotindela yo mwa mbongo osala kafe epuis osomba bilamba nango mosusu obakisa medi motema mais yo oyebi ke eza problème ya mbongo te eza mpe problème ya kozanga te nazotala mwa temps je vais tout faire pour toi kasa mpe tomona ta baningana ta Derek Mayala ndenge na jiri balingi babalana kuna mayesa bango ezozala na uta le 13 soki uta mais olobelenga nazela fin d'étude na yo nakata nasala ngoko classe ta fin d'étude mala mosala noki obalanga ntango papa nayoka oyokisanga nde soni te baningana nyonso bayebi onga nalingi yo je t'aime yo mpe linganga mais ngaka me mpe nazolakisa amour yango oyebi quand même ke nalinga kotongo te amour ababsence jour wana ozoboya ndenge nini yo okutana vraimen ozomona ke tokutani vraimen ondire ke nzambe kaka ntango asalaki josko asali mwasi alongoli mopanzi motema yanga vraimen eza erreur te nimero na ngai bino nibayakisasa bokolo makambo non je t'aime asa toi tu m'aimes pas na même yo te motema ça va t'en fais pas alors yo moko oyebi ntango nazowita voyage mbala oyo tobandaka kosomba biloko ya mariage ntango nano bapesinga facture te yo bandi kosignale nga epa na biso basengaka boye basalaka boye na bandi kosomba wawe nazi semaine esili nango naoka mpe posa mwana ezowumi mais mwana kwe na libala te kasi esala yaka nano tosola makambo mosusu nyonso to eza ya ndako te quand même il faut ozala na ntango olobelaka Bonjour. Mami. Papa. Binganya. Lobingo. Tout ça, c'est quoi? Pourquoi ça? Hein? Ukamachi bikanu uche mususu na mutu mususu na matoi utundishi bikanu nzutu mobimba boye pourquoi? Papa, comme la jeune fille. Faut la bonne Bon, sur sa jeune fille, il faut que autres boy avec ba peinture tchena ba mbebu ukumi lokole soki lokonyin. Hein? Mama na binu. Tangu ngai na balaki mama na binu. Est-ce que abandaki kuchaba biloko yo zabi ndenge binu uza kuchawa? Na dingaka yeto. Hein? Papa, bon, il s'est dit. Uza kutuna ngadi susu. Chi. Maman Nabino tango ngai na balaki ye, elle n'avait pas biloko nyonso yo ya kucha cha, elle était naturelle. Mais yo za kulukanya. Hein? Ujuke bachini, mami, ujuke bachini. Oh. Wapi ye maman? Maman ngena otala maman leki Viviane Obela. Pona kukende kaka kukende kutala bantu oyo babuchi. Mais ye ajingi kubuta to ajinga kukende kutala bantu yu baki baza kubuta. Ha? Bo papa bena age na bino welu kabota susu. Bon kubuta ekipara age? Kobo de tikali yangai. Soni. Tala ka ndenge tubuchi yo mwana moko. Moi ngana za jina besoin ya bana ndimuso kulela bana nashi kaje ka tutu kaje mubimba. Yango basani nyo sanda ko banzinga nzinga kwali. Comment? Mutaoso wala mazani. Maman bonjour. Bonjour. Moi, je suis mon mobimba et j'ai besoin de manger. Naye, t'as la air à zakuya. Yope, t'as la makambo zaku. Sale misala bufandeli na kati andaku yangwan. Papa tige numbongo te. Suti ngambo me la lamba ki. Papa mama. Muzimbo muzee.
Yo pe sika uchi kuna uzito. Biko sikisanga mingi. Wal sekis. Mwana ebiso te kana keta mama leki na. Ha? Bongo za kokende kutala mama leki na ye banda upimaki ntongo za kuzonga hero. Maintenant, je comprends. Mais qu'est-ce que tu as à l'hôpital? À Botaki na césarienne. Il fallait qu'on a zonga les sous pas à Franca pour nous assumer mon bongo. N'a qu'un rotika bon. Obi hôpital n'est comme passer. Donc les camions sont donc qui faut qu'on somme. Motolo moi faut pas katabo faut pas ça mon bon. Bongo yo suko kende disusu kende kuna pe bantu bakende kuzoka bambongo baluka ndenge ya kukata motolo wana mukolonyi. Banda ukangama. Mama mali kada bien. Bon, moi, non, on a beau chose. Et quoi quitter? Est-ce que ça suffit? Maman, Azan est bien, maman. Eh? Entrez. Il y a pour dire que des attentes d'accession pour votre papa. Quand ils sont à tout le monde, je suis. Bonjour. Bonjour. Et quand bon? Papa, il va me sauter. Ça n'a idée toi. Papa. Quand lobi a tout na ville nan de kono maman vanda so place qui n'est là ah maman excusez prenez place merci boni nzoto mala nzuta zaji na mu malamu buniye aza bien mama excusez nazwa kita na cha pembeni au putu sulula malamu merci buni musala malamu papa bon eloko mpe na yeli yango wana eza eloko na présenter oyo c'est ma femme mukalenga wani mukalenga mwari na ngai enchanté menga kombo na mami yo mami le moto bongo oyebisinga te mwasi camarade non bon bazalaki na moninga moko tozalaki na ye na bulasa ntango na bande kosala na milando bon papa eza eloko moko towumela mpenza te soki na ye awa ezaka mpona problème oyo toyebisaki yo na ville kuna ya mosala en tout cas vraiment nyonso ekomi ok nayeka mpona zwa okende mpe ndenge eza baza mpe na posa basi esolo Comment est-ce que tu as et comment est-ce que mobile a ça la moi ça jila nanu tukenda tubanda nanu ya ngai ya yo bakenda na makambo nyonso mbala moko boye to mona makambo ke kubeba ça c'est mbala moko muta komeli na ndako boye to kokene pe yo na ngai to bazwi biso pe musala te mabeza wapi bakamata biso nyonso mais côté na nga problème exact il faut que yo ndima soko ndimi problème exact wana kutuna kubuya to mamwanya atana ye kamata biso nyonso kaka te chérie pour le moment nanu balobi pour na binote soki kaka un papa commis sur le terrain et commis prête à oyebisa oui mwana na ngai kombo na nani mami mushina zando na nga mami kaembo comme ça tokokenda tokokende faut bozala ba identité na bino jila nakamata identité yanga kuteza na shakosa tantine so tomona na penza kalande bien merci nzambe kaka ayebi ndenge abongisa ye kaka te ana asambelaka mabondeli makasi mpo kozoka mosala eza te mami ozotikana ondaki kalela azobanda te aya oyebisa tolanda presa tata na yo mama oyo esengo te apasi mosala tant le temps avandi chômeur basani wa ndenge nakoti yango bandimi mama asepe te mama nayaki na nzala mpena batongo na lie te okende mpe na biloko te mamwani papa nakamati d'identité tokende bon chéri otika malamu sokaka mam nyonso ekomi bien otonda na molimo vanda tokende kobima to tikala kotala ndako sambila mpe makasi nzambe napesi yo merci
te. Nazali. Ya bon mama moto atindi nga nde na ye boye ye moto atindi nga natiki ye na papa na beach mpo baokatisa na bwaza bakezwa ye bainformation mpona mambo ya mosala ndenge nayaki kozwa bango awa donc atindi ngai alobi vraimen nasa nokinoki olukele mwa bawax na ye ata mibale misato mpo akechange omonika nde bakendaki wana bayi bavoyage bayemi bavoyage mosala ngo na esimbi esimbi deja kasi te so zela sa noki ya koumela te Kiko Nazoya bon alobaki na nga mpe otindele chenete ne mo boza ya molai mponga nalati nayebi yango te yo mondo oyebi te simana Sanokiko nzambe merci bakomi ntina braza bon yo déjà naokaki makambo no ndenge olobaki soki kaka ekomi mpona bajeune fille naoya ozwa yo problème komosana te pena pardon naosomba te ambalage na nzela pesa bango te nzambe merci ngape yo na ye likambo yo matiseli nga likolo boye mpo likambo basololaka na kimia o masolo nyonso bato bayokaka te ngai ye bon mama nde nazoyi biso boye nga na mwana nga na mwana na yo bija mpe ya mwana toza bana yo nga susi oyo nga naza nango ya makasi ezali yo okende pa ya papa oyebisa ye mbongo oyo yaya atindaki wana soki bolongoli ndambu bopesi ngai nasala yango bademarshe na ngai tina kende poto mabe eza te alors nga moso nazwi privilège nakende pa papa nayebisa ye akosimanga bilamba okanisa so mpe makambo so mpe ndenge nina alors esi nayebisaki bien avant eseke papa ayeba dia ke nonga na mutu moko baidéologie na ngai ezali namata kaka Afrique du Sud siko mbongo wana mpona kosala badéplacement koluka bapapier par-ci par-là il faut mbongo omonana na kozwa ngo alors ke na ndako mbongo ezali mbongo oyo okolobela batinda yo na poto mbongo oyo oyo batindaki basomba lopango me mabe eza te mama mbongo wana bolongoli ndambu nyonso te bolongoli ndambu ye moko soki ayoki yango akosepela mabe eza te mpo na nini te tobenga na telefone oloba atindela yo oyo ayo makambo mpe yo okende telefone wana esala susu baretard ebelebele baninga bango kutu baninga totamwana bango baosala makambo ebelebele eza mama batelefone te makambo wana yo okokende Afrique du Sud wana moto akendaka esika oyo amesana ata na nzela yango okende ata mokolo moko mpe yo mpe osikare kaka boye tokwa mbongo ebima na ndako topesa yo oyebi ata nzela moko te moto akosalela yo makambo ayi na poto yo olingi ye te soki ye asali te papa nani mosusu akolandela yo makambo na bato baza ebele ti mama yo ozobanga bato baye ebele bato baza ebele ndenge eza boye sini asali bademarshe mosusu kaka boye osi obandaki ava tika nakutani na lui lama ya lui lama ayebi donc baouverture nyonso soki oke boye okoti boye totambo neme eloko ezangi nde mbongo nde moto ezangi ngai mbongo nde moto ezangi ngai ezalaka boye te soki oke pa papa avant leke pa papa oleki na epa mama te mama sikoyo azwi ko makambo te pese pa papa ale pese pe listi yo isile pene na lui lama wa ye deux fois te bonsoir papa ojongi nazongi boni biso mpe bo veza namoni ye take okendaki misesengano te savie masi akendaki
fuzalaka na mayele wana yo nde nalungula kopozalaka na mayele ya kutikila tata alisika ntango mokolo aza ya kotelema yo mwana ovanda kaka telema tikile mokolo place boni esika omi esika na weti kutela jacques de courant ndenge nayebisaki yo na ferboi pasi eza kune courant mai na ferboi na nzela kutu mawatro notali na lobi bon nakumeka kupesela bino communique nasalela bino mokanda tikuloba boni ya courant yango wana mpe na ye kozonga yo bino bolukaka boloba makambo na courant boye mpe bato bakura ye kokatana kaka bokota mabondeli likambo na kula oyo likambo na kura eyenga natuni boye kuvwanda likolo ole buvwanda na setaka tangu na ye naza kuluka bino ye kuluka buye wa likamu nini nyonso belo pango na biso me kuvwanda na dikolo ezalaka soki mulunga ileki mingi na sezo seso yali bino nyonso na dikolo soki oyebi te soki malidi eleki ebotisaka glace na nzoto tozalaki na mwa masolo yango wana tomataki awa toyaki na masolo ya mama na mwana disolo yango ekipenga te etali mpe yo talinga luba nzoto elembi na babisi pasi ya kuwelela fo kulanda ngo ya kulanda lisolo yango eja boye awa boye moni mpe osukali boye mpe asi akoli akuliko mwana mpe soko akoli alingi mpe asala oyo naye bafere mpe otiki mpe ye lotolise mpe ye yango wana matisaki ngawa asenga nga nzela po alingi asala mwa dépassement ya nini aboya jete oyo yebisaki nga bosololaki me nano nazwi mbongo te nalobaki bien ke soki nateki bapantalo wana nakoluka moye nakupesa yo soli namba mama kasi iloba yo mpe kasi yebisa ye te mama kobije nga te nakoloba koloba lisolo yango eye oya koloba omona mwa mbongo wana batindaki ya lopango oyo wawalpa tolongola ndambo na mbongo topesa ye asala bafelo mpona nini kanga nwako donc mokolo wana ndenge nayebaki nanga banda mokolo wana ke uza na ide ke no balongola ndambo bapesa yo zela soki baide oyo nga naza kozwa mpona yo soki nasadisi yo nsima nde ukei me na mbongo yeye na yo atindaki mpona lupango atindaki te mpona na kati ya ndambo napesa osikara akendela mputu papa bo mabe wapi nga na lobi wana eza sikoyo kofrene nga na vie nani akofrene yo bozofrene nga yo ekomi sikoyo likambo nini koma oza kozwa mpe na ide na mbongo ya yeye na yo nasali mabe te bademarshe wana ezosenga mbongo bolongoli ndambo bopesi nga mabe eza yango wana osikara nalobi na yo makambo ya mbongo wana soki na mbongo wana omeni nkala nayebisi yo ori okukamata te tien mudi ayi likambo na kosilika te eyi likambo na koloba malembe soki olingi tosombi liboso lopango ndambo ya mbongo ekotikala topesi yesi sila soki tosombi lopango komi yeye na bino mpe aboyi bakote oyo ndenge bakura pasi na matete nyonso yango wana tukokende na centre ville kuna ata na bagombe aboya matete mpo na bakura eyi na komini etiki kozanga kura molili esika maladi mpe komi ya badelesage mite nyonso kende mbongo wana bosala nga pasi so bozoyeba te eza mpo na bie na bino mibale papa lelo kolulu osimi nzete sina bandi kokende déjà merci kanti nde nayebisi yo zala na kondima okobikisama zala nga na kokamata okokende mbongo ya yeye na yo jamais de possibilité nayebisi ça va merci mbongo ya yeye na ye oyo atindi mwana oyo ezalaka donc nayebaki nanga banda mokolo wana nayebisa seke bosololaki bino mibale boye kope ya bino mibale ayebi eza dikope te oyo eza koloba kope eza dikope te eyi kope te nakamata mbongo yeye na ye ale ntango yeye na ye koyoka akosepela nga na ngbaini te bongiselanga itable nakobongisa tabe nga nakoba mbongo wana ewawa nga nayebi yango monta ejali yango kubangela nini nga ewawa soki elongo ata 20 mbu nde likambo nde yo na ngai okobwa likambo wana naboyi koyoka nayoka lisusu lisolo wana te eske ozalaki awo olubili yeke mbongo wana bayoka lisusu nazalaki kotela ekowutela monoko na yo kanti yango wana lobi naboyi 1 trait 1 point 1 trait
wana yo tikali bon nga atika na ngai awa monsieur l'inspecteur. Mokonzi. Félicitations en tout cas. Merci maman. Bonne. Naza les sont mingi penza. Ok, ça va. Nzamba linka boye. En tout cas. Naika otika parce que nous sommes en réunion au ministère. Bonne santé. Voilà moi. Tu as vu ça kinga en tout cas. Nazaki les sont nga bien tout cas la monopole super na rappel ko lolo baki. Ah bon. Oui, je vais pas oublier, je vais le faire. D'ici 2 jours, on a ça pour la réaliser. Il n'y a pas de problème. Pour nous, le problème quand on a Mutuka, on a un problème de Jeep, on a une voiture, madame. Jeep ou diesel? J'ai eu des problèmes, on a fait des discussions, on a dit, papi, c'est ça, on a filtré. On a un problème, on a une erreur. Le filtre, il y a un parce que le filtre, pendant la voiture, il y a diesel, il faut la bouille. Épaisseur, mon boye. Donc il y a un moment que kanga mafuta bien, tout ça il faut filtrer madame. Alors tandis c'est oyo eza na mon manzanza bati. Et puis épaisseur ya muke. Épaisseur na ngosoki c'est pour kota na kata épaisseur za muke. L'épaisseur ya muke bon donc assurance pene za te pona mutuka. Oh là là. Yango donc na saki euro na kepera ba fongoli natali na mon oyo épaisseur ya muke oyo mingi alors mala mona travail na batilanga oyo. Donc déjà conseil, nous avons Elma Diesel. Elma Diesel. Madame va bien. Oui, madame va bien. Qui manga vraiment. Akambote. Na ko ça hier. T'as pas dimanche pour beauté à Outa. D'accord. Ça va. Alors, OK. Demain matin tu passes chez le secrétaire général. Oui. Après bongo les capona. Le document il y a avocat na avocat. Honorine. Ok. Les gars, parce qu'avocat a landé dossier. Il faut quand même tous avoir des preuves tangibles. Oui, effectivement. Il y a que le problème parce que les gens qui tout ça, le problème, il y a Muzungu. Oui. Muzungu, il y a mais escroquer quand même, il y a raison, mais des charges, il y a moi, qui pose le problème. Mais pour l'autre, alors comme ça. Bon. Ça va. Maman. Ah, c'est tout. Il faut la portail. Papi. Mais les gars de Bosso. Bon, papi. Au revoir. Holidays, c'est une compagnie qui rend service pour visa, hôtel, accommodation, appartement, accueil à Kinshasa, tourisme, et puis les billets d'avion. Et les billets d'avion, j'ai 2 bureaux. Il y a un bureau à Tottenham, sur le numéro 21, West Green Road, et un autre à London, sur London Road, South-West, Londres. Et nous faisons le service pour visa, accueil à Kinshasa, billets d'avion, toutes destinations. Et on fait aussi les services de visa pour tous les pays du monde entier. Et puis on organise de voyages. Les gens qui veulent aller peut-être à Bercy, on peut faire ça, organiser avec Eurostar aussi. Je vends aussi les billets d'Eurostar.
awa totekaka nyonso tala bafumbwa badesu nyonso exécuteur nzombo mpe ezali awa ngolo makayabu aliati motsambu pondo ya stok nango butu ngai exofira vente et location de cassette vidéo awa okoki kosomba to okoki kolue no cassette okoki kotala okoki kozongisa totekaka biloko ya ndenge na ndenge exofira stratégie ya sika location de cassette vidéo bafilme ya ndenge na ndenge ya mikili na mikili ya banigérien baivoirien bacongolais exofira yango place na bino toza kobenga bino baklie na biso biso tomonaka bino nde tomonaka mosusu te donc oyoka biso boyokaka bango te donc awa nde ezali ya vente location ya cassette ya bamboka na mboka donc eza ndenge wana kwa donc biso tozali toza new staff exofira merfira azali mpona kosimba bino donc danze motu ngai lenge wana bapoko bakomona ngai awa donc baklie na biso bozonga ebele nde ozalaki kala place nga kovanda merci mille exofira Place Victoire. Place Victoire, ezali ya Tonton Jacques. Mosise ya monene, Oelenda, Tika Bioka Yoka, Kota, Yaka, au vivre. Il est à tout. La seule place connue à Londres, Outi Bruxelles, Kinshasa, Paris, partout dans le monde. Passez tout d'abord la place Victoire. Il y a Tonton Jacques. Wana sekele ali bumu. Oh, Mère Henriette. Abongisaka nyonso na kati ya place Victoire, restaurant ya monene ezali. Na place Victoire de Sukisa. Na place Victoire de okuti nyonso ya malonga. Soki olingi okitisa motema na eloko ya malili, kota na place Victoire chez Tonton Jacques. Kuna nde okuti nyonso. Oza kolia, oza komela. Supu ya Mère Henriette. Oh, keba ekoki kokata yo misapi. Mère Henriette, yaza fin. Tonton Jacques, ya leki bango.
olembi bobwani tikanga moso omoni kalembi tikana kolobisaka ete bovoyage suke voyage tokende wapi te po tantine wana oyo ayeki na moi wana po bokendele nzela moko asani kasi ye alobi ke ayaki awa kama mami totindaki ete mama aya alobi oyo boke braza ya mosala siko napesa chenete ne bilamba po okende imitation na braza nde banome okamati opesi kasi mama mdotindi mama na ngai etumba mwana mami ozala maile te pwani mwana ngai mami opesi to pwani nzambe na ngai na suke mama mdotinda mami nzambe mwana maile te boye nzambe na ngai alatikalaki mwasi wana ayaki na moyo mwasi wana ayaki na moyo wa mosala ya chiki bisukuna aye awa susu kusala nini alobi mosala mitation na braza sikola bilamba bilamba yangani me upesi ye bilamba ndenge nini upesi me yo ozazi suba oyabuya ndenge nini ukamati bilamba upesi bilamba nyonso nzambe mami bilamba otata no asali mbula sambo asombaka te mwana oyo bilamba upesa mani mubimba uyo bilamba upesi ye ndenge nini me wa uzimutataka na bisu wa uzimutataka na uzaji njani nini we uzakamata bilamba nyonso uzakupesa mundu uye akimi bisu kuna asunduli bisu kuna aye awa yo kamati bilamba nyonso upesi ye mabangela ndenge nini nyonso oyo kaka papa na ngai ngai nasali nini ngai nayebaki kabuya wapo na kuyiba bon ça va ngai nake koporte plainte contre l'inconnu bujila nake koporte plainte contre Nani? Oh, bonjour. Deng. Oh, itu ay. Deng, chef lagi. Abi lagi. Akin iko. Alu ba na yala oya le nang. Alu ba na ngana ya le rufuna te. Ah, abi lagi. Alu ba biso mo te. Oti ka malu kana. Nanti ka malu ba ne? Oh. Apa ni? Na ko na yo abini. Sanga ye biso yo ke ite place. So oti ka pana ma gisa ba. So ding to kena yo. Poya yipse nga mutunu so ya apesi na lu pana nga ngana yipse so ka. Siku awa na katenda ko elika ka yomo. Mutu mususu ate. Nzabi no mutazali te. Oyibi no mona oyo net vikingundi beresi. President ya bana yo ite nini na biso ya mboko yo kiwani vis-a-vis. Bokuka na net na mito na mtenge ni. Na kusa na ma patron azali na sana. Est-ce que yo penza oya juste mutu no sala ka bi. Lele na kuta mama kuisa ngana na mwana mutu ningana. Mesiko yo na yiba kama kai na yiba. Ana shamba. Zana shamba. Na binga ye? Lobana yo. Kasi zile so na yibi no fando na yibi si yo to fande. Na lobi lobana ye aya. Na yoki. Oh. Bien gens. Musu seka pamba on dirait net mutu moko mutu sala ka bien te. Tiens. Bon. Oh, chef Neni. Bien, comment? Bien. Bien. Magamundeni. Ah. Akabuyali kaka. Bakopi yali na mbi. Ndeni batuone nani bakomi kade? Namoni ba hote? Oh, wana shimbo bana. Sona tishima. Namoni ba hote? Galawana. Qu'est-ce qu'on a noté? Oui. Ah. On a ba foko. Hein? Akomi kimbata bo ndenge ni. Ah.
on va couper mike biso to ba niveau na biso ya makambo wana te tu ba grand comme hein ya makomi banda es ya niveau na biso te ekiri oyo moko akokokwesa médaille ya te il faut médaille eyalaka toujours likolo tala kaka bakoba mike so koka te tala biso to bata bagrand makambo ozomona wana bafoko ozobundana nango ozokoka te mais non akomi yuma akomi banda esi misuka moni ndenge wana alobaka clair parce que makambo ya kokitisa médaille ya te il faut ka toujours toyaka likolo boye ça ne va pas merde azokamwisanga biloko ya mikolo oyo mutu na ye mutu wana lisusu aya na mutu na ye ozo bagrand banco donc oleli kolala nani bagrand banco vraiment nazo comprendre te ti balere oyo naka siku naya kuta bango bo sikoyo conclusion oyo ya ndenge nini parce que yo ali chef na biso talaka tosasi kondeni iyeli po yo mutu tolanda bango mpe ndenge nini mais nazomona mpe mikolo oyo batransport yango est-ce que tozwaka express au moins express tozwaka express tolanda na mwana mokwakwa nakasi na yo kuta bango ke cope déjà ese simbaki koya kaka te vambana dessin animé epuis motuno oyo asali rangis asali makelela awa nakoti yo tie makelela papa natili yo makelela tata walahi songa natili yo makelela ke bana ya biso tota makambo tosala kobare yo na kolera dati liso talukanga soki sasa yayebisa ye aya na pokwa na kele tikopo moko bodanda bi tobendana yaya obunisa ngai awa tobendana merci mi petit merci tobendana rapide quel boule oyo obunisa ngai ya pamba o zelaro esibingana kopa ngo eza ndenge nini me ngai selon ye Josco ayebisi ngai boyeke alors ye ayebisi ngai ke mami akopéraki bamaputa moko boye na bijou maputa oui bafoko bilo nazolinga biloko ya mike bilo nazolinga te nde ya mwana oyo eza niveau na biso te moyen te mbape na recruté nango ya trop sikoyo ye Josco tiki ye wapi na tiki na la poupette kada matonge oyo matonge pas mama beurre oui bongo transport kolongwa matonge ti awa problème nous ya yebisi ngai ke pare ke ana nzala il fallait alia liboso na la poupette et après ça bon tolanda motema yo kolekanga boye ndenge Mami, Oscar. ozolekanga boye fo niko boye oyebisunga te nomono te oyo bakokwani papa tomonana kale nauta nalemba nalemba te epana abanani kana likamada yoka wala nape nauti na marché central awa nazotala tonton na ngai ya bicho namoni ete me namoni mwasi ne alpha nakenda cope mo balar merci ala baproblème moko osangana te donc ezosenga baintervention tout ça me nzambe osunga kaka ozota tonton micho akoma somo na zandu grand chayar ya bajine somo mwasi lekuta boninga asepeli for alpha bokutana mpe na mwasi namoni ye ndo azalaki te me nakutana alpha sikoyo okopalar yango oyo bokendelaki ya ndeni kopalar donc ndenge ezala na ngai ifo na voyage oke wapi naoke afrique du sud yaya akenda toyebi ndeni azokoma azokoma bafoto azotinda makambo bien
donc nga mpe donc nokende afrique du suisse mana olanda ye sikoyo yango ifo oyolanda kaka fonalanda yo mande ozomona nga aza moto nakofanda kaka na mpe nanga ovanda ovanda voile fo olanda ye lokwa aza ne fo yo mpo olanda mais en tout cas eza mwa mpasi nga moko mana sala ngo eza mwa mpasi po bato bayebi mwa mosala ngo balekisa nga na batuyo tusa yango nazoluka me nzambe osalisi seke ozoluka ka moto oyo asali okopo wana nsima so asali oke na o moto asali akopona nga na na mbongo me nalandi ye moto asi asala makambo yango kua mwa bapere tusa wana eza foko ngai naza na sheri na ngako sheri na ngai osika nakomana na fiance totalaka bavi wana bopama bavi wana bontina mote nakomana na fiance na ngai ya o wana ozobana foko bie ye soki abi lelo ozomata ozomata ata siko ndenge oza sobike oza mbongo no papapa obiki sikoyo oke na avion pakoti okende ya solo wana ya solo nakoma mbai na omoi nde nakomati ye moto aosimbanga bien oyo to nde nzambe asala makambo kasi tokei te nomoni wana tokende kaka kuna tokei ninga na komoni wapi tokeka na ndako so tokenda na ayaka na ye chaque pokwa nyonso azala ne na ndako yesu bongo na yo mokangoli yesu yoyo kaka mabondeli na zetu yesu tombolaka mokwe donc namoni déjà yo moko moni eyenga bon tuye déjà toye moni antuka yo nde antuka nalungulaka yo tala ndenge nayebisi yo wana ndako lomoni nalakisi papati tata oyo mpenza aza docteur ya bacommissionnaire nalakisi ye ndako jelaka antuka mayombo omoni yo moko nakomisi eza tiki ocommentaire nakende kotya commentaire boye na boye te mingi bakanisaka tata simba yasima evwanda na yo awa pa na ngai ale oza mpe pa na yo docteur mayombo luba nanu yo nde nalungudi yo na point omoni ngai le 24 commune ya kinshasa bayebi ngai bayebi ke nazali commissionnaire ezala lelo nalakisi yo ndako yo baluki na nsima oke pa akolo lopangu mpo ke okende ofuta mbongo kuna oloba te luka mayumba ya po omoni bakopesa mpe parcelle te ekelo te donc ngai ndenge naza wana mingi bakanisaka soki aza na kinshasa awa ye azobanga kokende kosomba ndako na kingasani to na kisenso to na binza azobanga omoni na route mokali wana esika tozalaki omoni na entré ya aveni mokali babengaka ngo victoire epa mama marie batakwao mari batakwao bazoteka basukali wana na mopanzi wana ndeko na yo ngai nde nasali ndenge akoma ndenge wana tutambo tata oyo nzoka ayebana elobi nango ye moke 24 olobi combien 24 commune lupango yango kinshasa simon foto akangi yango foto lupango eina kura mama osabeli ndikambo eza koloba eza yakura pasi yakura sikuyebamekuna izadi kotala na lopango ngai nakotuna be kote wana kura ekatanaka te delisage eyitika ye kote wana wana eyebani na feribwa kuna me awa nde kuna place tozwi kura izadi tala ndenge mwende eza kopela na zianti yesi nyonso nayebisi simo foto komi azalaka pembeni wana bi kanga foto nakuya kuzwa foto soki totindili mwana mwana kundima na ye moni mama donc eloko ezali wana papa apesinga makolo na ngai asi apesinga makolo na ngai me nde nayebisi ye oza mama nayebi ke soki papa alinga tengama yo nde moto motyai na nzela alors soki akei bokei na ndenge ya bokutu bokolukaka ngai oh non di tokende bokutu ndenge nini mwana yoni makambo na mapango bakendaka na bokutu ete soki bajongle bino kuna na kokota te agence oyo na bino bopesi kombo agence toyokana c'est ça toyokana te kasi te tokoyokana te nyonso kaka nga nayi na confiance na yo parce que ngai ndenge nazali awa soki okei partout nga nalobaka ngo so nakei partout bayebi kaka ke mayumba ye seke nakamba bien nayebi boloko te nayebi na ngango te donc ndenge eza wana comme yebi boloko te yo nakobakisila yo mbongo donc yo oza na succès ekambo te papa meme na bambinza omoni naza na uti oloba kuma binza mpona sokende mpe ka na binza wana epa bebe ngalola leki ya sango naza mpe na commission na ye tokutana toyokana tosisa makambo nga otekela ye nini couvent
donc nga nateka biloko nyonso azadi nyonso baza kubengi bandako baposte téléviseur banini nyonso tu bon pardon papa mama nazwa bino ta mingi te nakozongela bino lobi dokte lobi na ntongo yaka mone oscar nga nake botikala malamu ça va merci opesa jante na bino nyumba te ça va mama pesa mansapatu mbote luba tukuya buya bina ye lobi na ntongo bino vraiment te buza mpenza na esika na bino ya bien wana ndako nayebisi makolo nayebisi wana ndako ina basambe bona sambre mitano oyo bengaka sali de bain moko cuisine moko salon misato meni wana ndako te wana nde ndako tangu mwana tukukende zakuluka nani mbote mama mbote tetoye na motema dina mutima akei wapi azosolanga mai yo ozali nani na ye totangani klase moko tosisa mene tala ndenge oza komona ngai awa nadingaka makambo te kikamaradi ya bana ya mwana mwasi na mwana mobali ezalaka te yo butangi kalasi moko oyitina kati na ndako mutima azali wana azali babengaka nini fiança azali fiança nadingi te bapimilanga nsaki afufu mikolo oyo mobali nakomi kudisanga akomi kusumbelanga nsaki masanga nadingi kutu te ndenge uza kumona ngai awa fiança na ye wana adingaka kutu kumona muntu na kati na ndako te soka ye kukuta ye kubula ukuluba nini naza likambo te mama naza problème mwa mabe te non mama c'est-à-dire ndako ye komi kuyambela bapaya na yo awa yo so yeba ye te mama yo yebi ye te ayibili ye paya mpo mwa krista biso banotanga na banoyaya awa mingi mama uyu baza kuzala kaka pembeni ya didie manager ka ye wana papa dimbise umuni suku mwana mwasa za kubale ukumisa dikolo te po izadi ngambo ndenge ngana zadi awa kudia nangeza na maboko na mubadi naye uza kumona ndenge tuza kuzalawa kutu noko na aza kulata sutani aza kulata sutani le 29 sani di oyo mutu aza kusala makambo nyonso tu izadi ye na iglise kuna na nani na berega na 36e miri na kimbango soki ye azali te donc pasi yango nomoni nga dimbisa ngai kasi kuyaka mingi awa te kumemaka bana mibadi awa te pado lokwa na bali na memingam lokwa na bali na memingam nakoswana mutu te na bali wana tak oui kasi naza kumwana neti moi ça va naza musala nti musala kune bonjour oscar moi chéri na ngai ye yo enchanté ozo présenter nga boko ye alors c'est qui adi c'est qui dis-moi qui es-tu kam nani mwa classe na biso te mais non nayebisaki yo motema babiloko ya classe lokoso esila esuki mpe kaka wana bamiti ekokontinue awa te nini bo ata yo moko nakosola suna motu te papa ata yo moko vraiment oyo mwa classe na biso tokutani tokosola te papa bon nini alors messieurs s'il vous plaît nous avons étudié avec lui ensemble je suis son collègue on a terminé ensemble vous avez terminé ensemble, alors maintenant c'est quoi? Bon, j'avais un problème que je lui ai soumis. Mais sois bref, quel est ton problème? Sois bref, tu me le dis, c'est tout. Il y a un singa qu'il faut au moins fiancé comme ça tout solo. Naïe n'est pas ma bête fiante. Là on a mon coup, on a se sentir déjà que on a vu déjà solution. Bon, tu me connais? Non, à peine. Tu m'as déjà vu toi? Bon, le la masala clair, le un problème mes amis. On a perdre des bons trop pour le moins moi aussi. T'es comme grave ça t'es bien. On s'en fout la mise au talent. Ya calme ko zana calme nini papa yo kanti pena ko kozwa mbali na ke kotie na ndako etanke yo so ya penza ata ko babi ki bolola ngo penza ata ki nduma ngo so ki ndeni ata moko hein bon j'ai problème on a zé na ngo ezaki problème à voyage hein il faut na voyager na kende en Afrique du Sud bon maintenant nazo luka momutu oyo aza permanent à côté sanga na ba hein ba trou par-ci par là pour na médicament ko
matavion na kembala moko moi possibilité ça na ngata parler mais na dit comment on va arranger ça là t'es na ça là bon pour ça kani dans la vie en tout cas na mon par terre il faut être final mata campus mais vous a par terre vous ba nga fuki na Afrique du Sud okena comment na magie non magie té na bi que possibilité zali mais le col ngai na mesana ba voyage wana té kokota na ba bureau ko signer ba papier tout ça yé a bisinga ya intéressé nga bi mon fiancé aza homme d'affaires yé akoki ko sala a aider yo pour qu'il n'y ait pas de problème et on a tingami to komi dans la voix zélande yo pour expliquer bon en fait na yo kayo le col lobi na nga na yo kayo naza ferré ça c'est normal ça ka ba faire rebelle ba voyage za ba biloko pam so naza d'ailleurs na retard naza na mwana moko SP aza na 5e maths physique na Sir Raphaël nazotinda ye pe fa en Afrique du Sud soka si ici kaka azui diplôme na ye pas directement en Afrique du Sud nakuta na papa na ye magatesu aza na beau marché awa ye aza na mbongo na ye donc papa na ye eza problème te SP azui diplôme direct Afrique du Sud mais alors yo ozo expliquer nga makambo malonga te awa muta bouger papier te alors yo mbongo oyo zolobela nga c'est un clair jeune garçon obi nga ke naza na mbongo nanga po ngai naza ba traiter nanga viena na mbongo ezali mbongo ezana ndapo problème ya nango mais so yango yaka nango yango na sikoyo nalingaki oyebisa nga bongo comme ça nazwa na ya nango nsima tosala makambo yango donc il fallait tosolola na nsima nakende nazwa na ya sikoyo naza na problème te nayebani partout oyoka motu babenga motolome na kisasa c'est moi motolome oui oui alors so oyo ye na mbongo na yo ngai na kosala badémarche na ngai na direct mboka oyo olingi ozo comprendre tosala ndeni mpo mbongo yango eya tala ngai nakokóma na ndako te nakomi na ndako nakozwa mbongo oyebisi ngai donc même dans 2 jours place moto tokokutana comme ça naya tokutani tosala yango bango ah oui bafaire eza bafaire kosolola makambo nyonso na ndako ça ne va pas oyebi yolo très bien très bien yolo sud oui oui rond-point zo okomi na rond-point okei tout droit osali quart de tour à gauche okei tout droit omona place moko bakoma place mondele ngulu ex mbaki oui bon c'est mwana yolo nyonso mwana bon mwana kini to ayebi yango nayebi yango soko ye wana osengi bière moko ozelinga sikoyo tokutana ba heure bon même 18h, hein, 17h, 18h. En tout cas, c'est très gentil. Bon, ça va, la monnaie nous a encouragé. Dans la vie, il faut encourager, il faut être optimiste. Quand tu as la vie, il faut l'avenir. Hein? Moi, je vous ai trouvé très bon. Mais... En tout cas, au fiancé, dans mon thème. Ah oui. Bon, il va faire un bal. Bon. Excusez-moi, je vais prendre un peu drôle. Hein? Bon, Oscar, tout le monde en a. Là, ça y est, mon thème. Nabimisi votre bimisi non excusez-moi chérie bonjour madame bonjour maman ça va c'est tout bon sur la maman. Maman, ça va, moi je vais me mettre à la enfin toye mpona nakanisi oyo biso malamu te toye mpona problème oyo tokuti awa wi lobi ntango bayaki kosala banquête tozalaki na libanda poko wana bon tosepelaki tozonga su lelo mpo toyeba au juste qu'est-ce qui s'est passé au juste na problème oyo ya liwa ya mobali na yo soki osalisa biso na barenseignement bien.
tozalaki invité ayebisa nga ke camarade naza kosala mariage nayebisaki kutu ke nzoto osala nga bien te nga na kobima na ngai te ainsiste kaka alobi tokende ngabi te nazoka nzoto bien te na kokende te kende kaka yo moko nga natikali na nga mais oyeba ere nini ozonga alati mpe abimi avant bima atali boye parfum na esilaki lokola parfum esilaki alobi ke non akende ti na boutique moko basombaka biloko mingi nalemba komo na boutique 20 sur 20 ta mosusu toza na mbongo te todefaa biloko kuna lokola barivage asikeyaki alobi akende kosomba parfum kuna aye ozonga mpe abien alati abimi akei ayebisi nga bi oyo kaka alia na kobeta klaxon na butula na na olala te lokola mali eleki mingi abimi mpe akei laka akei tokomi vers ba 2h30 à 3h naokaki klaxon lokola na sa pongi nde nayoki klaxon monika na bafatigue wana monika nalamuka naya kofungula porte nabengi ndeki moko ya mobali tozalaka ne awa dani shisho akende kofungulela ye porte leta nazobeta kaka bo nayoki ke ndeki afungoli porte ala afungoli grande porte kuna nayoki mpe voiture ekoti nawakana calme-toi maman. Hein? Calme maman. Nous avons besoin d'un renseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme. Non, kaka beaucoup de balles. Et Betty. Ils ont qui combien de coups? Ils ont qui 4 coups. 4. Et kaka. Maman, petit frère a gagné. Inspecteur, ndenge abimelaki ndenge ekokufela ndenge nini asa akotaki na lopango to akoti na nsima azakolandela nsima sikoyo laka koti kamba moko nga mpe nala nazofungola porte rido mpona nazoka petit frère agangi yaki bakobima te nde kobima kaka namoni kombo na ye ezalaki nani? Maman, courage, courage. Si, madame, courage. Comment est-ce que Comment est-ce ça va. makambo ekomi epai ya leta mama calme-toi tozosala po toyeba bato découvrir bato wana oyo basali mabe bassassin wana kombo na ye Yves Mwenge. Yves Mwenge. Ah, baiko sawa wapi? Atawasala? Nazosala mobiloi. Mobiloi? Monsieur l'inspecteur, nalingaki natuna motuna lere babeti ye babale aye akwei na niveau babale ezwaki ye na niveau ya portail aye kokwei awa ça fait à peu près combien de mètres? Là aussi il faut compter, monsieur l'inspecteur. Parce que... Oui, d'ici jusqu'à la porte. Mètre. Ça va. Maman, merci beaucoup. Zana courage. Zama Kamboyaka. Est-ce que Zaki n'a pas les missions dans ma camarade ou bien antécédent moko boye te? Ya azaka informaticien. No eba neni. Mo ba na ngalo ba na yete. Ba na ngalo ba na yete. Voiture coûte au moins la terre. Il va dans voiture. Une voiture. Auto suba Mercedes sur la site. Elle était sur la vieille Mercedes quoi. Combien de temps Azaya Asabaki essaye de Colboni? Mercedes sur le cas un mois. D'accord. Tu peux partir? Oui, ça va, monsieur l'inspecteur. Bon, maman, ce qui problème même sous ces allées, au Bengibiso, dans 57 300,
Oza na Comcel? Na Comcel, hein? 5600 ou 57 300. Comcel, Coco Santé. Você dá telefone para os Jesus, madame. Será que vai passar no meio da mãe, boy? Eu vou te ganhar bem, boy. Não me rangai. Essa de mãe, boy. Eu não vou saber, tá? Maman, você é não era fica. Bon, d'accord. Maman, au revoir. Au revoir. Courage. Merci. Bon, aux hommes, demain ou après-demain, bon, tout à l'heure, parce que nous sommes là pour la population. Hein? Ça là, avec le temps, tu as la trace, tu es bien comme vous allez. Tu as quand même suite mon favorable. Puis, tu es le pour ça. Nous sommes là pour ça, ok? Au revoir, courage, ok? Ça va? Au revoir, madame. Ça va? Au revoir. Courage. Papa wasana atiki oyo ya nani? Dessin animé. Dessin animé. Yala kubenga pileki mtu tuzalaki na yokuna. Izo sona bukane. Ozokanga wana nani? Kubenga pileki ko. Yango likambo na opexio ondimelanga awa na ozoyoka te. Nandi mendenge. Olingi na kitisa pa poudre ou bien nga ou bien yo. Nani kamni? Na likambo ozondimela awa na. Yo ni nandi mendenge. Olingo ndimande nini? Kasi nandi mendenge. Ta pero. Oui, bah, raté. Vous allez importer. Il y a des gens qui ont des couleurs. Maman, vous avez des gens qui ont des couleurs. Bon, on va aller y papa na ngai oyebi ke na remarke na ndako oyo ngai namoni ko poudre poudre la kende oyoki moi soko lokotaka ye wapi basai na ngai oyo ezalaki mingi nazo remarke etikali moko en plus so nabengi ye fo andimela nga a yo moko lobela ye eza nime oyo nani tala na ndako na ngai nalinga miyibi te ozoka ngai nalinga miyibi te nga soki oyebi nga moko na beti yo nanu nsima nakangisi yo wapi nzitu tata soki osali na beti yo nakangisi yo nakobako nakankokolo mpa komanda papi na bato peme fimbu oti nanga miyibi te na ndako nango ozoka en plus chéri azo respecte ngai te akomi otonga nga partout dernièrement ake pa moniki ngamio na salon kuna ake tonga ngai yaza nani aza mwasi na ngai lukura sao ya motema ozoka keba na yo peti keba banda esi keba lukura sao aza ya motema keba yeba bana lelo ozoka mama dimbisanga epuis pour ofongola ke afungolanga sika nini mama eza okangama amona nde atimba ifo yebisaki nganga na grand koko badikoko ifo yakokotilaka ye yaza yuma elave basani oyo moto na ngai ndenge nini makambo ndenge nini mermeri ndeni bamera baganki otina ngai yonga mute aniatinga neno betata yo moko baele baele kibuwombo ndeni yango baele katala isoko benganga boyi te mama baele azobanga merte boye mere tia timba tobendana ti namveniti ndenge peti na ngai yoza lokura sao ya motema peti na ngai bendana ti zala calme eza ndenge nini
makambo ya li calme un temps moto na ngai ngani kapa direct un temps vie wana analali bamal na bamal aki ngoma mama na ngai lar na lar wana penze kuyala grand bombe do bakozwa dernier de doma oyo kaba niembes terrible ngamona kuya sur le terrain des fois te il fallait kaka okoma fallait okoma faut koma kaka le tomo ndenge namoni biso moto kase il faut koma to ti de terrain comprendre na la talit to chola fréquence Aquele sussuado. bobimeli wapi lero yo totala noko diva aza maladi moyete luka bakili il a même pas quitté. Oui, bien sûr que oui. Mais quelle surprise. Mais ouais, air moko improvisation, ça va bien, monsieur l'inspecteur. Yo moko ça va? Oui, ça va. Ah, ba problème ma famille noko ezanga na moté. Oui. Noko maladie. Famille nous sommes dans un problème hein, On est surtout ici la matin. Ouais ouais. Tout le monde a des problèmes. Alors tika wana yo komo ko sala ko la yo sala ngote. Yo tumbola nga mingi. Oya biso e ba tesa ka bana mafasi. Ah oui. On conduit Michel en tout cas. C'est vrai. Na moni penza que Kibokondi bien, moi zo Michel. On a pareil bien. Kibokondi ça ka Kibokondi. Ya solo. Ah. Asi to miki to quoi? Na salo suto. Na salon mimi te tout azokende Italie funa ke loluka epona ntinda ata mokilo wana nano akei te nante auti Dubai kobosana to raplaka ye eloko na nga mokonzi epe oyo abengisaka mobali nanga bandeko asala ngai ata leka na shaba na victoire wana Ça va, il n'y a pas de problème. Tu peux ça un dimanche, dimanche personne. Dimanche à ça, mais on a un d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle est très gentille. Bon, mais ça peut être bien. Tu prends des. Monique va. La Nicolas va dimanche pour moi repos. C'est un peu plus matos sur la carte. Nous avons sur un. On est encore en commissaire. Problème il y a masangu pareil mingi. Masango mingi ba ndeko ya service national basali musala musala salemi na Katanga bon siko bakendeke so na ba Congo pona bolamu ya bana mboka pona bolamu bana mboka ngwana tozo espoir ezali tokokoma tokolonga parce que l'espoir fait vivre ndenge le poto elobi biso pe toko bakaka na mabondeli tozo sala misala minene na kati ya mboka oyo surtout misala na biso ya sécurité moto nyonso te oyo akolinga yo toza mpe na makambo mingi basusu bakoyina yo bamosusu bakolinga yo donc il faut toujours kotiaka nzambe liboso parce que ye nde aza mokonzi wa bakonzi azalaka na solution lero nyonso na problème oyo eza kokoyela biso sala bino wana la alobelaka ye kosambela soko tosambela
eza mpasi mpo moto alokola mabe azwa ososambela papa mathieu tozwi problème moko naloba esika noko nanga divoire naza na nganda na ye wana oyebi ke bavandi kaka boye ndenge ezaka nganda boye bato bakoti wana na ekelemba bato yango nzoka bazalaki soki bato moko ya mabe bavandi kokomande masanga bazosenga masanga alors comment tala mibali na basi bazosenga masanga donc tala bakaze masanga noko nanga diva bino mais bino bozopesa masanga boye abengi Jean Abidjan mais yo ozopesa masanga boye ndenge nini ono ngai te Jeff ale baya kotuna mbongo eza te ozosakala babimisi meme babimisi baarme heureusement bato mosusu na ye peut-être bato kaka na bino bato moko bazalaki wana pembeni bango nde moto baye kokanga likambo wana mboka oyo te en tout cas papa mosala bozosala eza mosala monene bato bani balala bibembe wana nalobi ye beau frère dive nayebisaki ye nini soki problème eyali aza na numero nanga comme sel kolenga ntango amoni arme papa babali bazobeta ba coup de feu donc abangi nayebisaki nayebite mpa na bino noko na yo te bokilo na yo te beau frère biso ezaka mwa respect wana mwa beau frère moi te soni wana napesa ye numero na ngai ya comsel 56 100. Bon, ça va, j'avais quelque chose à te proposer, viens un peu. Ça va, il n'y a pas de problème. Chérie, pardon. Nakosala koyebi so tozalaki na mama leki na Kasavu. Mama le Martin atekala Gambela. Alobi banda okoma mokonzi bazomela te. Bon, loba na ye, loka azana Gambela. Ayilanga nazongi jeune. Loki te moninga lobi nazongi jeune. Ayilanga bilamba. Lokola oyo ya troisième gao. Mais yo siko osepesa ba mokoni. Na lembi bazotumisanga mini na bakamara mini. Ça va? Na koleka, y a pas de problème. Ba mama leki na koleka. Ça va. Ayilanga troisième gao bango bazoteka wana. Na yebi ke bazosoma wana wax pona ba mama. Na koyebisa ye. Na yebi yo kati bolokola ko mokonzi bo makambo mingi na bosali. Sinazoyeba. Bilamba mama bilamba kasi na bana ozelo ti tosala moni barapport ya biloko boye fo kosala tozwa baresponsabilité na biso ya main toyeba eloko nini tokosala mpona sécurité ya mboka toza na rapport moko nazwi awa eza problème ya jubilé kozala mpona baprisonnier donc nazwi document eza awa donc nous avons il y a novembre, le 19 novembre. Donc animateur pastoral dans il y a prison centrale. Donc on a vu qu'il va y avoir des campagnes déjà de sensibilisation pour la jubilé des prisonniers. Donc il y a des bandes so bazana ba kolanda ngo ndenge sensibilisation ko sala ma ba meka ko luka biloko ata savon ata mungwa ata sucre batika na ba paroisse. Donc paroisse moko na kati ya mboka na biso bakozwa biloko wana mpo bapesa na baprisonnier parce que baprisonnier il faut quand même se sentir un peu à l'aise quoi. Oui, ils sont là dans des prisons mais bayebake baza batu bon bafandi wana mpona cause moko mpona ntina moko ya likambo esaleki bazala na kati ya prison mais lelo nalobi lokola ezali esika moko ya rééducation soki babongwami na ndenge biloba mpe eza kosenga bakozala libre mosala na bango bakozongela misala na bango mpo basali ndenge elongo bale oui surtout que monsieur l'inspecteur ngai nakamwaka mingi bakanisaka ndenge baza kuna na prison bango nde basala mabe koleka bato batikala na cité or que c'est pas ça mingi mpe bali na cité baza na mabe na bango mais bango se soucie te omoni ezali kaka prison puisque batosaki na baloi ya pays te omoni mais bakanisaka te bazalaka na mawa te ke bango nde basala mabe koleka bato batikala na cité omoni vraiment nga naza koencourage biloko ya boye ya jubilé vraiment félicitations na bapasteur. Bon c'est aussi la même chose na toloba na bano bazaka ba non voyant oui bon bano bazalaka moni que société pesa na besoin bana posa bana wana bon bana musu bakolo baza kotambola malamu te alors bami tikaka te bazaka mingi na souci parce qu'ils peuvent travailler aussi pour la nation oui basali makambo minene basali pe pona mboka pe changer bamonaka miso te baza na bacour batangaka balettre na bango wana mingi bazosisaka classe oui bakosalisa mboka bazali ebele c'est ça. Alors à part ça oui à part ça ça va ka mosala ezotambola ndenge yo oyebi mosala ezosalaka très bien
nakanisi nakosala mwa mikolo nakota nabanda bagene il faut prier mon frère. Mais wana ezali eloko ya tembe te. Et puis monsieur l'inspecteur nanga na ajouter ceci. Comment banquette ya mwana mwasi oyo babomai mobali na ye? Mpona banquette ya mobali ya Maman Malasi, c'est oui, oui, Maman Malasi. Bon, banquette ne eza koévoluer bien. Tokanisi ndenge totindi déjà bato mosusu bakende sur le terrain. Batrace ezali. Ça va. Quelques traces ezali déjà. Donc là, comme ce sont des malfaiteurs, il faut quand même baye toyeba bango. Baye bana bazwa etumbu na bango na ndenge esengeli. Longo bani ndenge mibeko ya mboka eza kosenga. Ouais. Bon, alors boye ngai toza nzela okende. Nga bon nayebi te nga lelo dimanche nabimaka te soki okofandisanga quelque part nanga na esika obima te parce que fona kende nao préparé mpona makambo ya invitation nazwi ya séminaire nayo okuta awa eza convention d'explosion avec le pasteur Vo Kabasele ezaka lelo non ekozala nde bakomi awa du 25 au 30. Du 25 au 30, dans l'église médecin de la vérité, le pasteur Vokabasele, dans Boulungu 57, dans la commune Yangaba. Donc, musique Anzambe, Kobeta, Tokumisa Kolo, avec orchestre MV Frère Papi, Kauma, na frère Nestor Makwela. Donc, Biloko, Soko Yoki, c'est que Kende. Mais non, d'ailleurs, quand on a au CPLA, il y a au Zwingaï, na. Donc du 25, il y a moi au 30. Dimanche 30, alors ma ramène aussi. Ça va? Comment Jeep les autres ont sollicité des poches changer qui filtre? Jeep ça va maintenant. Écoute, le chauffeur a bimé nango. Qui est bas sokolango. Botongi. Musala bango. Boni maki botongi. Musala ya basi kaka boy. Ah là là. Biso masolo ya musala. Biso eza masolo ya musala. Biso ya musala na ezra seke ba yoka kati. Te boyebi musala to salaka. Après tout. Botongi te. Botongi te hein. Voilà. Bon alors, maman, est-ce que la table est prête? Oui, elle est prête. Alors. Bon appétit alors. Ça va? Merci. Ah, chérie, tiens. Ouais, t'es. Oh, petit frère. En tout cas, naluki yo na ngambu na koti na boîte soko yo vanda. Tenga sepela vanda awa talaka likambo ngo talaka. Olelika couloir. Na désespéré quoi. Vanda. Comment vient ce tête hier? Mais ko désespéré et ça va faire. Hein? Affaire et affaire. Hein? Merci logo. Ouais qui kala. En tout cas, la commis il y a 30 minutes. On ça va? Mais on est ça quoi la besoin non? En tout cas, aux homme de parole. Hein? Donc, la CPI, il y a trop quand même. Si on est là, il y a discours vieux. Il Cameroun n'est pas fait. Au moni, les qui n'ont pas nanaza mutu muneni. Vous comprenez? Nama kamba ba faire. Bonjour, bonjour. Bonjour maman. Oh, yena kaji. Au moins na katia ba faire, il faut sérieux ça là. Donc on a dit ngai moi muke kaka en grosso modo na okaki yo ya wana ye oyebisa nyonso détail nyonso vie donc likambo eza wana nakosa yo te vie na famille na bisoko soki père te loba mère moko donc okanga ndoki
imagine toi que bandanga na banda projet ya voyage na voyager na ki na Afrique du Sud bazo kalenga na comprendre maman c'est combien ba voyager grand frère nga kei kuna hein et comme le tour na ngai mbongo eza na ndako bono ngona ta mwanda kan n'esprit comme kono na tilelo na sale fort ngala za ta mbongo de makasi na ngambo ko menazi na ngambo bon bon bazo kaleo bazo bateki za vina tano makamuvi c'est pas gentil quand même mawate vraiment na kende na sunga bango eloko moko ti mbongo ezali na palais vini na moment na fait donc mbongo ezali na palais mais yaka na moti vie nakoya nango bien mais vie na boule moko loba na en tout cas vie na boule moko oza vie na ngai ngai loba vie là wana palais ojwango vie to ko baka là wana kata palais nkongi epesi pe mystique vie ouais mais toi on est bien na kaza la calme bien grand frère nga za na miki hein yo bima lokola mikiliste bien na ndenge na moni yo boye ko essence na yo bien soko bimi lokola kino bokuta na yala la poto boye am ta tinyo amaka balupangu un temps donc ngai nzoto mikili peza zali na ela telo na yo hein na essence na yo bien na ko sa hotel mais nayebi mpe bata mikili nayebi balabala mikili bachamps-élysées batour eiffel bachâteau rouge tout ça donc okomi na mosima te Liberation.